Auditeur, eza directeur ya école primaire, to directeur ya école université. Auditeur, eza auditeur école primaire te, eza pe université te, eza auditeur. Olobi? Eza université te, eza pe école primaire te. Eza ni? Eza auditeur. Eza directeur école primaire, to directeur ya université. Ya primaire. Olobi? Primaire. Oza si? Naza sur. Déjà mon âge. Auditeur. Auditeur yomoko yebike eza auditora oyo azodike bana nakati institut. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons bino ba mama na biso nyonso obosalaka lokumu pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que toyamba bino. En ce moment déjà, n'hésitez pas de nous contacter. Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission. Mois de mars, vive la femme congolaise. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 euros, 100 euros, 1000 euros na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela au page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Ce journal vous est offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Rubrique préférée à ma Congolais, Boulou Yeke plus en mode 4G. Montouné alelo, ezali nini bolanda pe bozwa leçon. Elo ezala mote Boulou Yeke nde kindoki kati na nkolo. Bonjour banakin, bana poto bana départ. Makoma nanga sentish ba ombolia ngembe. Question na mama ya Boulou Yeke lelo ezali auditeur eza directeur ya école primaire to ya université. Merci. Auditeur, eza directeur ya école primaire to directeur ya école université. Auditeur, eza auditeur école primaire te, eza pe université te, eza auditeur. Olobi? Eza université te, eza pe école primaire te. Eza ni? Eza auditeur. Auditeur, eza directeur école primaire, to directeur à université. Ordinateur. Auditeur, eza directeur à école primaire, to université. Eza directeur T, ya université T, eza pardon bad. Non, auditeur, eza directeur école primaire, to directeur à université. Ya primaire. Olobi? Primaire. Oza si? Naza sur. Déjà mon âge. Nayo karaka. Eza directeur à école primaire, to directeur à université. Auditeur. Auditeur yomoko yebike eza auditora oyo azodike bana nakati institut. Olobi? Et directeur. Azali nani? Éducateur.
aza directeur ya école primaire to ya université. École primaire. Oza sûr? Auditeur eza ni directeur ya école ya université aza mutu oyo aza réalisateur ya émission. Olobi? Réalisateur ya émission. Qui est l'artiste? Boulouye qui est plus original. Ne tombera jamais original. Tu koto kanano bundite. Boulouye qui est makambo. Ça parle plus trop. Boulouye qui est makambo. Ça c'est l'original, parole du maître. Quand on connaît, on connaît. Boulouye qui est boma. Boulouye qui est boma. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Zalale. Parole du jeune maître, parole du jeune maître. Tala ndenge bokwei na sebo kangami bapandi boulouye ke kotel bino na bandako boseki makasi. Kasi ato baka mingi zalaka na stylo na kaye pour na connoter bonne réponse. Ya mokolele bo kanga pe bo simba ke. Auditeur ezali bongo mutu oyo azoyo ka discours tope émission na nzela ya radio pe misusu yende babengi auditeur. Donc comme na suka ya présentation ya magazine Kin Lartus ya mokolelo kasi tozali na ba page rose oyo. Joyeux anniversaire na Janice Vangi mokolalelo abakisi une année de plus na bomo ina yonde ko Janice Vangi tika ete nzambe apambola yo lelo ntaba ekoliama na ndenge ya kosakana te na occasion ya anniversaire na yonde ko Janice Vangi. Peli susu to souhaiter heureux anniversaire et pas ya monsieur Versini Gonda oyo pel abotama mokolalelo tika ete nzambe apambola yo pe abakisela yo oyo ezangi na bomo ina yo ndeko Versini Gonda lelo champagne ekomelama kuna na ndenge ya kosakana te na occasion ya anniversaire na yo ndeko Versini Gonda. Awa ndengai Irene Mwanzana komi complètement na suka ya magazine Kin Lartus ya mokola lelo soki bosepela ki na édition. Bopesa merci na Joël Kelou na sima ya caméra. Tozali bongo na Mr Drone ngai na bino tokuta miko ezali koya kasi. Soki olingola ta kitoko kende bongo na boutique Vigence, boutique qui je suis kuna okolo ta kitoko boete. Ce journal vous a été offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Mois de mars, mois de la femme. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Voilà pourquoi nous vous invitons, Bino ba Mama na biso, Nyonso, Obosalaka le Kumu, pour la femme congolaise, aux médecins, aux chanteuses, aux danseuses, aux associations minene, aux fondations ya minene, aux salariés dans l'événementiel. Bobanda déjà kobenga biso héros parce que mois de mars mo bimba toyamba kaka ba mama tozui eteni na biso ya télévision pour que toyamba kaka bino ba maman na biso numéro oyo eza wana eza affiché boko benga biso tozala wana pour que tout yamba bino. En ce moment déjà, n'hésitez pas de nous contacter. Jeanne, Belle, toutes les grandes dames. Je vous invite à prendre part dans cette émission. Mois de mars, vive la femme congolaise. Ce journal vous est offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. Rubrique ekanga Kinshasa et surtout ba diaspora ba sepelaka na makasi. Boulou yeke plus en mode 4G. Motuna lelo e uti pe nani tolanda. Question du jour na ya boulou yeke ezabwe. Ezali boucle ya ceinture ya bana mikie to boucle ya ceinture ya mikolo. Boucle ezali boucle ya ceinture ya bana mikie to ya ceinture ya mikolo. Boucle pona ngai eza mukanda. Olobi boucle eza nini? Mukanda. Mukanda nini? Donc tant balobi boucle faut ko expliquer bana kimbe bayebaka. Tant balobi boucle ezolakisa mukanda na pona nga na kolobata. Pona nga na kolobata Bible. Obi eza nini? Na kolobata Bible. Boucle boucle eza boucle eza ceinture mikolo te pe abana eza boucle o ya lupangu par exemple to
moi eloko moko boye baya buka alpango sinon ndenge ezaleli olobi eza nini buka alpango Papa Henri oyo eza magazine Kin l'artiste na rubrique na biso bulu yeke question na biso eza boye book ezali boucle ya ceinture ya book ezali boucle ya ceinture ya bana mikie to boucle ya ceinture ya mikolo book na eza taba mobali olobi taba mobali book. Bonjour. Comment nani? Comment on a Rabi? Voilà, Rabi. Yebisa biso. Book. Ezali boucle ya ceinture abana mike to boucle ya ceinture ya mikolo. Book eza yokola book ale pango. Yebisa biso. Book. Ezali boucle ya ba ceinture ya bana mikie to ya mikolo. Eza ba mikie ta ya mikolo pete. Eza nini kasi? Book eza book alpang. Olobi? Book alpang. Voilà, ndeko yebisa biso a tout ça. Atwa na Kaluka. Tozana kata Kaluka kombo nani? Kombo na Gabi. Ndeko Gabi, motuna na biso eza simple, yebisa biso. Book ezali boucle ya ba ceinture ya bana mike to ya mikolo. Bonga mukolo na lata pe ki mukolo ba peki pe balata ya bana mike. Donc olobi book ezali boucle ya ba ceinture ya bana mike na mikolo. Oui. Mbote papa Tazor. Papa kombo nani? Kombo na Peter. Voilà, ndeko Peter. Question na biso eza nango simple. Ndeko Peter yebisa biso. Book ezali boucle ya ba ceinture ya bana mike to ya mikolo. Book. Eza book ya lupango. Olobi? Book ya lupango. Book eza nini? Bose pe bokari bapanzika stan bosekaka toyesaka bino toujours ya kozwaka kaye pe stylo mpona konote ba bonne réponse bosimba pe boyebake book ezali nango kaka nde taba mobali na bandi bokandi pe bokobosa lisusu te kasi tozali na page rose awa. Joyeux anniversaire na Glody Fudi wakupala oyo azali bongo kosouffle bougie na ye moko lelo balobi ekoyinda po champagne ekomelama pe 200 taba ekotumama avec impact na idéologie à l'occasion ya anniversaire ya Glody Fudi wakupala. Pe lisusu to souhaité ba joyeux anniversaire na papa Philippe Paka oyo azali bongo kosouffle bougie na ye pe moko lelo balobi ekoyinda mabe 70 ans ça s'est fait mobali ya maman Pascaline Eyenga à l'occasion ya anniversaire ya papa Philippe Paka awande na ya magazine Kin l'artiste oyo ngai nazaki na sengo makasi ya ko présenter binango tokutani mikolo ezali koya po sala eloko te. Ce journal vous a été offert par SK Mining pour l'intérêt général de la population congolaise. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.